Célio aza elo côté akobo ya wenge musique te. Célio ndinga zana na poto wana kutake yango grâce à ndaku oya teki s'occuper moi parti moko un quart à partir à l'ipanga zala nangu. Mais oya teka ki po comme na poto mais azala ki déjà na ba inspiration souté. Célio kutu ana ki na bando vivre na sima ferry. Donc ce qui fait abimia qui pas ba prêtre ba pc mbon ba pc Célio ata moi 2 francs pour ça ni na se faire vivre à mon amour ko somba ata moi mbatu bien moi catch na makolo à cause grâce à faire comment est-ce qu'il y a kokende kuna bando finga ba musicien ya king eza bien te yango ba makambo on est tozo boya na ba Karine Mokondi azalaki azo finga fali akei kuna akomo ko publier ba photo fali ba ken kutu ba boy yango pena ba ken piana ba boy jamais asa lelo ko wana te parce que yeta ngazaki awa abando yo kanana fali. Na balandi na biso ya Libanga TV na vous partout au monde vous a olanga biso na kati Libanga TV balobi Libanga TV nde makambo na Libanga TV nde bomo na la naturelle moi si à Mwindo la fille sainte tranquillement je suis dire toi et na pesi ba téléspectateurs nanga partout au monde ici ka bazambote la pesi cameraman nanga wazana shima azola kabilili partout au monde bozomo nanga na pesi mbote la pesi cordon na biso cordon malamu papa bana et wala sarabana musala sans kusenga eloko papa daf na pesi mbote ya mingi na pesi na queen mada maman la biso Betty Masengo moi chapembe wasala ke no ata courant zate ya chiza na katsanda ko maman Betty Masengo et na pesi mbote na bébé na biso Babine ici kaza na pesi mbote kande na lobaka na Libanga TV toza na ba émission ebele émission bokomona ba musicien ba comédien et mingi to ela bino ba news ba o ilikaka na mboka na biso libanda mboka boza kolanda o boyebi te na o boyebi to parla sur yango et émission yanga le mingi eza émission ya analyse toza ko analyser ba vie ya ba musicien ya ba journaliste ndenge nini eza ko évoluer na monde na biso ya lelo et na plateau nanga na zanga moko te na za pina journaliste nanga et confère nanga o to sala ni musala na kati. OK. Ari Papinga, Ari bonjour. Bonjour. Bien. Na yambi une émission na nga ya lelo émission d'analyse to analyser quand to misana makambo voilà ndé vraiment to sala musala biso kata Libanga TV et ba téléspectateurs baza vraiment ebelé basabonaka plus na Libanga TV faut memela bango ba nouveauté chaque jour et tuni to lobela un peu sur Karine Mokondi et Fally Ipupa et to ebi ke Karine Mokondi avaki ne poto azaki na Congo awaza journaliste na biso ya mboka et to ebi ke yena Fally Ipupa et bandaki ko simba lisusu te et lelo à ma grande surprise au monde na internet et Karine Mokondi a commis ko publier biloko ya Fally Ipupa et vraiment alingi kolobani ni po akei poto ou bien asengi pardon et pas Fally Ipupa ou bien ezani bon elo kongo comme signe donc na ebité ko katanga malubate j'ai dit toi donc yé ake poto awa sur place au solisa mutuana te par exemple ngande na zaboé na solisa ka Judith te toza même quartier na longwe na quartier wana obiete na ke na quartier mususu na moni Judith a le kana bandi solisa est-ce que c'est normal ça vraiment parce que tant tozala ki bana quartier moko tozo solo la te ngana yo ebela ka te mais na monio à l'étranger ailleurs na comme solisa donc wana eza hypocrisie ce n'est pas bien yeso ka monique abanda ko finga prêtre Fally donc il faut senga pardon à s'excuser et non atika ki hypocrisie wana azocha ba statut na ye ba photo Fally ba nini wana lingo lo bateka sengi pardon peut-être azo flatter hein
place ifali aza ngana osenga ete yebisa Karine Mokonzi ou bien te bureau na yo Karine Mokonzi asa nini asenga pardon aleka na ba chaîne oye apotaki yo buzoba na ba YouTube na ba chaîne à TV parce que tout le monde toye bien ok Karine Mokonzi na fali ba yo kanakate afingai comment est-ce que kende susori ka yo mutu moko moko na ofini mutu négliger mutu après aller dans une ngana final ali boy po na zana poto na évite et c'est mon poto hein non comme moi Karine Mokonzi donc na kin a oza minene donc na poto qui tso mapeka sala ki minene na yo sala la ki minene nengo bando finga prêtre mais ngana osenga na yo leka na ba chaîne nyonso oyo finga kiye na ba TV senga pardon ce que c'est trouvé que oza coupable na eloko yo salaki oza reconnaissant que oza coupable senga pardon fali azana ko limbisa yo akobo limbisa yo te mais ce que sengi na pardon te ozo tia ba photo wana to kondima ngote Judith parce que eza elo moko ya un poto ebi pe ana ki non to ebi yana ba chaîne mususu ebele ba Alexa susu ba nzema fali pupate pona makambo ya Karine Mokonzi à cause ya mais le lot to mona na internet Karine a commis ko publier ba photo ya fali pupa bon to ebi te ba yokani ou bien ba yokani te ou bien peut-être pour a commis na poto a se réconcilier na partie ya ba ko publier ba biloko non pona nga nan ba yokanite naza sûreté que Karine a bengi fali a ebise que non preso ou bien artiste na biso munene limbisanga peut-être na ba comportement on na ficha qui devant yo na baby réputation tu ba somba katage réputation en plus pays à un grand prêtre bon wa yebani partout mtozo ba trophée hein fali hein akondi mangote naza sûreté que Karine a benga ki asenga pardon wana eza ba mascarade makambo zo sala zo tcha liboso mais ngana bi pardon kapingana il fallait kanya na ba chaîne ale kana ba chaîne asenga ba pardon net ne biso toza ba journaliste aye wana to yambi ye non sujet na biso eza ke tozo senga pardon mais ngana bi ke ba tout so ba ke poto hein ba musicien ba journaliste so ba ke poto ba koma susu impolitesse makasi minene mais ye poto ekitisie mapeka dono kama il y a un likamoko poto ebi que non musicien le journaliste o mutu moko boake poto donc au monde partout le kola basele yo hein akei poto akomi ko finga ko monter partout donc toye baté mais Karine vraiment akei poto mais oli afinga oli aloba akomi poli donc vraiment peut-être poto mutu e rabaisser ou bien te azana profit moko boete mana okaki da ba news bona kokota na vie privée na bangote na guys peut-être yango na zoluka asala neti ko kitisa ba show oya yaki na over fali parce que fali alingaka guys yango azoluka ke tellement za confiance na guys asa netia bo maman monte peut-être guys muta conseiller hein a conseiller Karine Mokonzi que non kocha suba statia bongote luka kimia na prêtre taka papa mutazo sala ngana zala et cause la pe bon mais quand on a le yote hein non yo ka soutien déjà à kita donc vraiment na kutu soit dans la ana kimi na to nyata et donc vraiment déjà ticha ba no ba to nyata ba ngolo ba kanyansa donc so c'est le wa za ka ba ngaba nyata et lokola ba kanyansa asila yo kana kasute mais ngapi to ki no c'est le na fali pour apparemment ba yo kana te asenga soki fali mutuka fali ya boy felo komi kolobe la fali pour ba mabe na ba TV to yo kango na ba internet mais le na poto kuna c'est le yo azoko kasiko ba tesko to ba te impolitesse sango na poto et sili toni bon qui impolitesse na eko sila na poto te fali azana 1000 droits ya boya ne loko ne ata sengi azana 1000 droits ko boya ye akoki ko obligé a pese loko te donc il fallait sala musala ne ndenge sengeli po ye pe azwa mutuka donc il fallait azo sala musala ne correctement yango azo za ba mituka donc ngana kolo bake eza kinte ou bien te poto te aye ba réflexion na ye o azo sa à réfléchir bien tout il a commencé à la vidéo na ye aboka na internet a chrétien wenge musique à maison mais autant que tobi que no wenge et c'est qui pa mune les bimisi ba tebele na ye même c'est le yo mais a commis na poto a commis boya wera son ko finga ba vidéo mabe vraiment c'est le aza eloko te akoboya wenge musique te c'est le ndinga zana na poto na kutake yango grâce à ndaku oya teki s'occuper moi parti moko un quart à partir à l'ipanga zala nangu nde oya teka ki pa comme na poto mais azala ki déjà na ba inspiration souté donc ba idée na mutu ezala souté makambo musique déjà azana c'est aza par terre neti ba awareness
c'est les yokutu ana qui na bando vivre na sima faire donc ce qui fait abîmer qui pas ba prêtre ba pc mbongo ba pc c'est les ata moi 2 francs pour ça ni na se faire vivre à mon amour ko somba ta moi mbati ou bien te moi ketch na makolo à cause grâce ya faire comment est-ce que ya ko kende kuna bando finga ba musicien ya king eza bien te yango ba makambo on tozo boya na ba Karine Mokondi azalaki azo finga fali akei kuna akomo ko publier ba photo fali ba ken kutu ba boy yango pena ba ken piana ba boy baboyi jamais asa leloko wana te parce que yeta ngazaki awa abando yokana na falite vraiment et to senga ka mingi que ba journaliste ba musicien ba bisika ba wuti na bisika ba za vraiment kokende ezate lelo mutu moko salu a fulio après lobby okomi mutu zuma gaz okomi oboya donc net ndebi so toza boye lelo grâce à maman Betty donc c'est vraiment voilà to comme don to vimbeli que non maman c'est le côté non OK ngana e a na ebo simba micro te maman sali ko simba micro yo comme boya e donc faire à sali que oye bana oboka mo vocal moko boye lelo ke poto obi ke faire à le côté non yo ndoze le côté oyo oza le côté po yebite oza reconnaissante bakaya basele yozaka kamona babogiste et azaki epa ya papa chéri je peux piana mais lelo vraiment aki na poto kuna poto komi ko finga je peux piana donc komi ba combattre kuna na poto mais tant que azaki na kati ya papa na biso je peux piana mais nyoso oyo ye papa chéri asala ki bisika za na pese vraiment ba mbote belé asali bogiste le bogiste ayebani mais qui aime polité sa bogiste na poto lelo akomi combattant mais musala na tobaki na kati ya shube mpena zoyemba na kati ya masolo ya wenge muzika bon ya onenga elonga na tuna nanu poto ango oyo poto eza nini vraiment bande ko bino bozana poto kuna ba mindele pourquoi bozo troubler ba congolais tina façon ya boy donc ceux qui mutoye kuna na poto akomi ko minimiser ba congolais ba artiste kin bazo kana soute parce que yo ke poto non ce n'est pas ça ceux qui yo longwe a OK poto oleki ba comédien to artiste ya kinte même ba journaliste on est là to za vraiment visibilité za makasi to on a poto te to na king to bin RDC lo comme makasi mais visibilité zali mais to finga mutute donc to ko finga mutute parce que ndengo ke na poto wana osombi ni appartement na poto wana ba msusu net ba sele wana je suis sûr kazo fouter la moi bikok bon kozo ngasi on a Congo te biso afanda wapi non akebi bwana vraiment peut-être asomba moi le pont na bibwa ou bien na nzela ba Congo bon je ne suis pas sûr qu'asomba parce que te kande car voilà car ya moi lupa mo bo poa ememe na poto sko era zonga car ngo msusu azo wapi vraiment c'est le yo bisiko za et ba ko respecter ba tout ce ko ye Congo en tout cas benga la naturelle à l'ukulu janda ou bien appartement parce que ana Congo vraiment to ebioté la course vraiment na ebi que masolo ezaka bongo tozo ko lobela mingi que ba comédien ba journaliste ba musicien ba ye ba bisika ba wuti na bisika baza ko kende ezate vraiment lelo soki ozui gaz côté moko ba bimisio ba salio ba beze yebele obosana faible commencement bisiko utaki en même nzambe oyo bato za la reconnaissance donc côté uti foye ba côté pozo kende ozo bato senga na ba journaliste na biso na ba musicien na biso na ba papa ba yaya bisika boza vraiment boye ba bisika bo uti kapinga to komi vraiment na suka ya ba masolo na biso na ebite soko ko ebisa batunini o ba uti kolanda biso. OK, merci Nabino nyoso na pesi bino bambote place bozwami deva ba écran na bino bozana poto bozana kin partout dans monde entier na pesi bino bambote eza Alrib Kapinga moi ça pemba zanga lisumu journaliste na bino na kata Libanga TV bo bandolanda ngande bo moni biso boye na pesi papa Dave Mbama mbote mama Betty Masengu mama de coaching de la reine mère ou met la place aux ana ngwende na yo na pesi bambote na Joyce Davine Mbama na pesi bambote na famille Kapinga Mobimba na pesi bambote na famille Nyengele Mobimba na pesi mon papa chéri papa Augustin Joseph Nyengele bambote place azama maman chéri maman Charlotte Basanga place aux ana bosanité na pesi les métiers noirs mobile ya mwindongolo donc mobile ya linde fapembe Mike Bola place aux bambote belé na pesi famille na biso Mobimba mbote et bino pe ba téléspectateurs na nga bambote belé à la prochaine.
Merci vraiment beaucoup pour l'émission Nabiso. Nimbi ke bozaki belé ya ko sepela ya ko mona nga journaliste na bino kande na lobaka mwasi ya mwindu la fissa hydroquinone la naturelle Judith Ntoa vraiment comme on n'était pas le Queen Mada maman Nabiso vraiment wasi masolo Libanga TV et maman Betty Masengu na pesi vraiment bambote bilé et cordon Nabiso pe vraiment papa ya bana papa wasinga kelo kota la sabana musala c'est félé vraiment que pesi mbongo te les gens au toujours na kati Libanga TV grâce à papa Dave na pesi mbote bébé Nabiso Davlino na pesi mbote vraiment na tali ba oba s'abonner mingi na kati Libanga et depuis Bruxelles papa Keva donc on a pesi bambote belé na limo na monu wana mon vieux azanga kombo yo moko ebi masolo Libanga no ya boyo azanga kombo ya aboyi ba problème na pesi bambote Becherel Mbaku akoma bambote na yo place oza Becherel continuer courage et Nathalie Sou na France na moni mobala mwindu mobala mbinga Aristote Ndaya babi yo lo sola rabe soko lobi o réalisaka Libanga no yango famille nanga mobimba famille toi donc le monde ba vrai non o baza ebele wana na pesi binombote et papa nanga et maman que j'aime bien na pesi binombote tokutani susu na mbala sima bye.